Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Allô, bonjour, mbote, mingi na bina nyesi tu ba ebolinga kama mama ile ani tu na pesi no ba mbote ba ebwe ma vie puis muko wazima. Est-ce que vous allez bien la famille? Boa malamu. Kimi ezali, ouf, na rolo ba na walenga. Bolamu ki bien. Babino mama ile ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawazo ba tele kimia ezali. Kola la kola mkaza habitude de tende kosoko la muki, opesi nzambe merci okumisi nzambe, osambele ezali kokumisa nzambe kozala reconnaissant. Kopesa nzambe merci ka kosenga teke pesa ngabo epe yo pesa na nukaka merci nzambe pe asepela na bana ne oyo akela nzambe lingaka reconnaissance, c'est ça vraiment important. Et voilà, wabino mama ile ani tout. To sola moi muke na ebisu bino mbule za kobeta peut-être na caméra bomo nango penza te mbule za kobeta makasi quand je dis makasi malile za makasi. Bon ba côté muso enejaki mais côté nanga awa enejete awa boyebi nde to message ko sola ngana bino bobo sanité du vrai du vécu du quotidien on to solo laka na Eliane Nitu TV nde ko sezamba liboso na ko senga na yo o s'abonner na kangi fenêtre malili yo pardon et le baby so ba Congo kiozi na kiozi mbadi mama oh nde kiozi voilà. Tosola mwa muke, mwa mbango ka mwa vite fait. Boyebi kenza menenga asala biso, asala mutu na ndenge na ye, mutu na motema na ye, ezana batu musu sali mabe tout de suite à réagir pourquoi salinga boy. Ezana batu musu sali mabe, akamati asali nini? Abombi na motema, aboy ko réagir. Azozela kanguka na mitif. Ndenge toza boy, nzambe asala mutu na ndenge na ye. Mutu na comportement na ye mutu na mutu ata mapasa babota mukolo moko mutu na mutu azarobe na ndenge na ye alors botu na eloko nini esalami pourquoi na Alex bino mbula na Alex bino malili eza na mutu ba uti ko bengana na se ya mbula na se ya mbula bozo ka mupepe oh kiozi eza na muto ba uti ko benga na se ya mbula na funguli fenêtre me malili nazo kokate nazo lenga ya kolenga malili somo alors la rosa ya mulaite na rosa na ngai mukuse eza ndeko mobali mwa benyinga lokwa yebiki nga na zaka deuxième mama yebiki mama Elia Nitu asala makambu ya mabala yebiki mama Elia Nitu bana na yeba yokelaka ye Mama Elia Nitu bana neba benga kapesa conseil
pe ezali ndeko moko oyo ke napesaka pe conseil mwa mingi nde toloba boye na sa mbula bomoni mbula ezobeta oyo nayebisi bino ke ana France bakote mosu egene makasi journal lelo mercredi ya lelo kutu balobi bana bakende classe te parce que chaussée eza malamu te ndeko mwasi akamati abengani ndeko mobali wana lelo na se ya mbula boye abengani atie biloko wana na saki poubelle bima kende mama abengani na sa mbula bima kende na niko mona te bima kende wana ezali kanda ya lelo te ezali kanda ya bambula ebele kanda ya mikolo ebele ezaki na kati ya motema mabanda kozelaka yo le moment venu na kobenga no mkono koza occasion na sa nini na kocha yo libanda wana ndeko mobali ye moko mutabenga mama Eliane na sa mbula boy vraiment na kende wapi na kokende wapi na sa mbula boy ata bakendaka vraiment ata babenganaka mutu na sa mbula boy vraiment na neige zo neige na mbula zo beta vraiment mère atienga libanda moi benga moi c'est mère atienga libanda avant na kende kopesa conseil côté ya mère na kenda côté ya yo père bino ba mibali mingi bokanisa soki mwasi alingi yo soki mwasi aza amoureuse soki mwasi azo respecter yo soki mwasi aza kosala makambo yo moni ki azo sala pona yo ozo mona mwasi na yuma te mwasi azaka yuma te mwasi aza muto alingaka nde mingi mwasi lokwa aza mama aza motema bo mama yango wana alingaka yango wana mona yo mobali atozo sala mabe mwasi azo bomba yo kana sa mapeka na ye mwasi azo bomba kaka azo bomba po mwasi ya maele mwasi ya malamu mwasi ya bonya mingi abimisaka bosote mobali ne libanda te ata na famille na ye so babi mobali na za mabe te botika mobali na za mabe te mais ye mo abike mobali na za mabe so mobali no za comportement mabe botika za comportement mabe te et pourtant yebi penza ke mobali na ye aza comportement mabe mabando sa nini abando bomba mobali pona nini po alingi mwasi soko alingi mobali abombaka mobali na ye mwasi yaka kosanza mobali soki mwasi abandi kobimisa mabe ya mobali na lieu public c'est que aboyi yo c'est que asanzi yo alembi et puis moi c'est tango aboyaka penza yango moni ekomeli yo papa ndenge moi sasali nini akamati abwaki biloko libanda bengani na sa mbula po ameli mingi abombi mingi anyokwami mingi yango wana konyokolaka moto na bolingo te soki moto alingi yo na bolingo yu mazalaka te yanke pa azalaka te c'est vrai bolingo babila mo est aveugle oui bolingo komisaka mingi basi ba aveugle mpo mwasi soko alingi mwasi alingaka ne motema ne mobimba mwasi alingaka penza pe mwasi supporta makasi siko ayo babingane na sambula ngana biso papa babingane na sambula osana bi mama ata yo moko na sambula boy na soni na okende wapi ye mwa biba na zolo baka langage kende pa ba master na okende pa ya sœur encore pe sœur pe na mwasi nanga bayoka na ate siko na okende pa ba master na ngobina kende pa sœur na sambula boy vraiment mama est-ce que babengana mutu bona sa mbola papa babengana mutu ki parate ka mutu metindi babengana babengani kaka mwasi azoka soin ya ndako déjà soki mwasi azoko disposer tana epo alambela yolia ya déjà bolingo parce que ebike na ndako na bino mama bande ko sala nyoso po sala nini pona bolia soki bobimbi bozongi il faut bolia alors soki mwasi azako jouer rôle la maman il faut pesa mwasi respect il faut linga mwasi na yo opesa mwasi na yo respect il faut linga mwasi na yo opesa mwasi no respect parce que mwasi ajouera mingi rôle ya mama na kati ya ndako soki mwasi akomi na niveau ya kobengana na sa mbula parce que mabe eleki bile mibali bozaka soko ozo sala mabe ozomona mwasi akanga motema ozoba yuma wana na monela eti déjà na 3 bana okende wapi nzoka mibali babala kata mwasi aza na 10 bana mibali bakipa te soko kutu ba oya mbongo kutu azobala mwasi aza bana ebele bongo oya azanga mibali batala kate poza na 10 bana poza na 3 bana ezaka bolingo soki bolingo ezali moteme sepeli na mwasi oyo tiki mobala kozwaye bosala ke rare makasi ke déjà na bana bino bobe baba lifanto déjà ba lifanto okende wapi te muta kolinga ina ba lifanto wana akomona na naye akozala po yo ndenge linga ke yebaki bato musupe mitema na bango ezali basaka nini balula kapeyi soki mwasi akomina niveau ko bengano na sa mbula boy seki mabeli kaki bino boyebaka te ke kisi ya mabe ezande loko babengi pardon orgueil etongaka te pardon eza eloko moko
ya munene ebongisaka makasi. Soko sali mutu mabe, yeba na kosenga ye pardon. Soko sengi mutu pardon, mona motema na ye ekiti, avandi pa lobia asenga kinga pardon. Okomona motema ekiti kana pardon oyo senga ki wana. Soki motema ekiti asali nini alimbisio. Mais iloko eza ko boma pe mingi, bile mibali, nazo bala mibali nyonso. Orgueil. Orgueil. Mibali mingi babungisi pe basi ba vina bango likola orgueil. Ozaki na mwasi no ya bien, ya vie. Mwasi ba yebeli bino bino baleke mwasi yeyo. Mama abana yeyo, mwasi na nga yeyo. Likolo ya orgueil, mabale kufa likolo ya orgueil parce que orgueil ya mobali. Mobali azana orgueil mo lokwa ya koloka. Mobali azana difficulté ko reconnaître mabe na ye, ke na sali mabe limbisa ngai. Mobali azana difficulté wana. Or tant bando comprendre na mitu ki te basi bazaka bazoba te. Basi baba tamaile mais sauf ka kinzamba cha bolingo kati na bango yango balinga biso mingi yango na tato osala bango mabe bakanga ka motema mukolo ba comprendre kambwana na kanisi bokolinga so basi plus sikoyo babengano na sambula ye moko alobi na ngabi mère na sambula bona ki pa ba master o na kende pas ser et puis alobi ser kutu na mère bayoka na kate donc ndeko na mwasi déjà na mwasi na ye bayoka na kate sikoyo lokola bayoka na kate ndeko na mwasi moende ko na mwasi abenga mwasi asolola na yeke ndeko azonga na kati ndako ezate yango na makambo batumi bale faut kokotaka yango te il faut kokotaka kaoni ko luka solution mais ko luka ndenge ya séparation te moi mobali ba bengane na sa mbula na yebisi bino abi na libanda na obengo bona libanda na porte ngabi abi na za na porte mère na porte na pesa ya tabo solo la na ye mais ngala boko solo la moi c'est pourquoi parce que mutu so azana kanda basolaka na mutu te tango aza kanda basolaka na mutu so mutemeze ya kokita po mutu so aza na kanda so na koko manquer respect na facilité la plupart ya batu so aza na kanda o le peut se conseil na moment wana okomona ya ko manquer respect pamba na habite to kosoya na après sikoyo ete ya bamibale oyo surtout bosaka basi mabe omoni tango zo sala mutu mabe azo bomba atali mukola lelo abia na mbulo yo lelo nazo sukisa ebo moni ya na mbulo na osukisa na oche libanda ache libanda bima kende na se ambula basoni te nini te me makambo mabe soko seli mutu bolamo balobaka bolamo mutu abosa na kame mabe mutu abosa na kate tango zo sala mutu mabe zo kote na motema za ko encaisser zo kota za ko accumuler soko ya tonde avanda atali penza nyonso ya mabe osala kabi bon asaka na kana ngati yoko linga ko découcher okenda wala libanda kasi kendo la libanda place okenda ko lala na kendo lala ozomona siko na okende wapi ser pena bana momina nga bayo wana ati e papa master pena okende ni ba pena basi na bango bato bazana basi na bango ba vanda bien na basi na bango siko yozo bebisa yayo pourquoi ça ko bebisa yayo tango zo vanda na ndaku ya mwasi obike za ndako ya mwasi yo pe muto futaka ngo te ye moko muto futaka ndako mais na bonne fois na na amour na bolingo azana ngo yaka to vanda awa et puis mingi mibale ba vanda na bandako basi bafuta pe bandako te po yebi déjà que non na kute déjà na ndako na ye ezanda ko na ye mo afutaka o vandi na yo koti o vandi na yo bosani kete ata futa nga pe fana bimisa kata mo 1 franc na pesaka na participa kata mo muke na kende ko tikela kata bana na classe na sala ataki non mbali pazalaka na ebite bozo wande bozo elango na sala ataki non bozo sala yango te mais kanda ya mwasi ezalaka mabe bandeko fobo kebaka na kanda ya basi bino ba oboza na basi bino ba obovanda na bandako ya basi bokeba na malili oyo et puis na hiver bo se comporter bien sinon te ba ko bino libanda ndeko ba uti ko che libanda na se ya mbula na se ya mbula bomoni mwasi tango asilikaka mabe mwasi tango asilikaka ayoka lisusu te mwasi tango aboyaka mabe asilikaka mabe ayoka lisusu te na sa mbula ayoki mama te atali mama bolingo te o muto tozaka na mbe habite lelo penza abima kene mbe tasko na mama oya bengane lio mama ya mbula ndenge mbula ezobeta boyo ezo neige na ba côté mususu ba neige ezali mbula ezali toza na hiver malili eza makasi bo se comporter malamu côté ya mama mwasi na ko encourager te mama ndenge obengane na sa mbula po oyo eza conseil ya na sa mbula bo basaka pe bo ete mama mwana moninga kanisa ba mama oyo bozalaka ya bien mutu nyonso to azaka na mabe mutu nyonso to pe azaka na bolamu na ye na sa mbula boye mama wana eza mabe po ndenge obengane na sa mbula boye okotisi n na kati ya motema na ye n or batata bokabwani bozala na NT bato bokokabwana na bino bobwani na bino po boningo nyonso tozaka na éternel te
bato musuba kolinga na pona 1 année 2 ans musuba kolinga na pona 3 ans 4 ans musuba kolinga pe pona 20 ans soki tanga boka bona bino mais na moment ya boye mama na se ya mbula makasi boye na se ya malili boye bengani mutu wane komaka haine muto yo bengana kotikala na haine et puis toyebaka avenir te toyebi vite mutu akotikala na haine kati na ye soki bongi bokabwana bokoki kokabwana à l'amiable ndenge ezala kovandisi mutu osololi na ye ki antuka ngai par rapport ya ça nalingi susu te nazomona ke moye tovanda so ensemble eza te na tikelo mwa mikolo o se préparer osala nini okende bamibali ya orgueil na orgueil pa aza nango omona pa okanga biloko ne akei bokokuta na bopesa na mbote me kobenga na mutu na ntango oyebi ke na moment oyo nde na otie libanda bwaza na place okende te te na koencourage te eza bien te mama me kaka kozongisa motema nsima mpo nasali video mpo mobali na ayebisingaki abi mama eli ya biso na ngai na mwasi na ngai totalaka yo yango nasali video oyo kaka sika oyo boye nayebi ke ntango okota lokolo oza abone okotala zongisa motema nsima mama nasala mbula boye eza pasi eza kitoko te epui kokabwana na mutu nabenganaki kutu nasala mbula te mama azalaka na motema monene sayelaka motema wana monene mama fungolela ye porte asa nene akota ntango akokota otalisa esiko mabe na ye makambo oyo ozolinga te atika kosala yango même soza mposa bokabwana me bokabwana à l'amiable bokabwana ndenge malamu me nasala mbula boye malamu te mpo toyebaka avenir te mama toyebaka avenir te ya mama bino mpe mibali boyebana kose comporte bose comporte ya malamu ntango ovandi na moninga pesa ye esengo sala makambo malamu oyo mpe moninga sa nini asepela parce que ntango moto aboyaka ta moto aboyaka me babosanaka na ye oyo tozalaka na lieu sacré akobosana oyo tosalaka shishishisha akobosana mpona nini parce que kanda eleki makasi kanda etondi na kati ya motema alors mpona lelo tosuki wana nalobi mokie wana kaka nalobi nakanisi mutu nyo moto akozwa part na ye bino boye bavanda na ndako ya basi ntango oza na ndako ya mwasi ata mpe eza na ndako ya mwasi tate eza na ndako na yo zala na façon kovanda na mwasi na yo vanda malamu na mwasi le pardon c'est une puissance qui libère ntango osali likambo ya mabe yebana kose faire pardonner senga bolimbisi soki osengi bolimbisi okomona kanda nyonso ndeko azalaki nango esali nini ekokita ba quand même asenga pardon mais ntango botiaka orgueil osali mabe molingo osenga bolimbisi te ozomona kaka eza kaka yo ezanga yango tokoma baniveau ya boye na se ya mbula makasi boye malili moko eza malili makasi na se ya neige baboki biloko libanda bimakende sikoyo kokende komi kilo okende wapi epa ya bamaster nde yo molobi esimba te ser kutu na ye bayokanaka te okende wapi papa similie kaka sengaka bolimbisi bafungolela ndako sa nini ozonga okota aza mato ya koyoka ayoka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusaku muna nzamba nubeshene bana betu bons. Bisous. Bye bye. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.